bozala qui inspiré au sala nzembo wana ya deux fois liboso na sima na ebisi yo ke na ba musicien nyonso ndenge bato bayoka ba passer na bango parce que to mona ba image ya Zobozi wazaki mwana musala ya Kofi yoka ba makambo Zobozi aloba mukili mobimbe la yango ti lelo ba artiste nyonso oyo alobela mukili ba video eza wana ti vous comprenez? Ngande na boye na guerrier ngande na boye na bataille ya black te na uta na école moko oyo formaka ba vrai Joe ezate ke pour la musique ki na roya ko perdre ki mobile jamais ngana signa ba pacte te ngai ngana ba condition te mais ozomona te nzembo wana soko bimisi yango net ego créer le moins problème parce que ego créer un problème té parce que ezan nzembo o ezo pesa conseil na bateau yo basala makambo mabe conseil ezani na nzembo wana bon tout papa conseil ezani na nzembo wana s'il vous plaît mais na yebisi yo ke conseil ezaya ya bateau le fundu ya bateau ya orgueil ezo conseil bateau belé est-ce que ya liboso simana to yo ka muke na lobby na kosenga tana loba ke mukolo to beta suite fenga na yo mukolo to beta masolo Virginie tango za la pembe na ngapo ya Virginie o za pembe na ngabo yeto tozo tidie ba makambutu si to ko yo ka ba extra album sans problème vous comprenez mais na lingi kaka na avertir parce que tango bino bokoki ko bomanga te nde balobaka soki mutu akoki ko boma yo te abakisi yo makasi koleka donc au moment où vous me rendez plus fort sachez-le que je me prépare en conséquence mais nengina lobelo ko moko bandanga na banda ki ko sala ba émission na ba kalito na mige nyema tona nani je pense que na suka ki na musique na koti vie privée ya kuluto na ngate na zaki na musique mais balobi ke koloba tata nda kuna Côte d'Ivoire te nengo ya ko dévoiler papa soki azana ndako na Côte d'Ivoire te na dévoiler te pourquoi ngana lobi na binoke bino botala kutu ko dévoiler ngana yoki soni te ko senga ba kulutu na ngai ba kofelo mide bande ko nga ba héritier watana benabe bana na bango ya ko senga bango pardon na miso mokili mobimba ola fina ngana tikala ko senga même pas muto yo ata o azo dikenga ata na armée ba te belinga na senga bango ba pardon te mais le oyo na intégré société bomote koti ngai je me suis repenti na ye liboso mokili kaka bakuluto nga na munoko na ngai betsama mabaku pona bango na ko senga bango bolimbisi soki bango ba kolimbisa ngate nzambe amonike yorobo asenga ki bino bolimbisi te po bopia mbongo asenga bino bolimbisi te po bo engagé parce que muta ko engagé ngazate donc asenga ki bakulutu na nga bolimbisi pour na sincérité ya ndenge babande ko tinda nga bisika nazalaki na ignorance Kanza ke kuna bomengo esali après la ko tindo ba ko pesu ba ko sopelo bomengo vous comprenez na ignorance wana nyoso yango moni na ya pami genyema na loba non pardon mes grands frères pardon à Kofi Olomide pardon à Jibin Piana papa chéri pardon
à Weranson, pardon à même à mon jeune frère Inosbi, à mon frère, mon ami d'enfance, Héritier Wata, pardon à tous ceux que j'ai eu à blesser en travers mes propos dans le passé. Donc, si côté on ba moni, yorobo, obisoto yebi, oyo pena bisoto yebi, un kadogo, un esprit, un guerrier, le lot a senga batu pardon boye. Ah, ba moni que danger commis. Mais yoro, oyebi que kuna système ezalaka te non soko zalaki na bango longo faut sopa. À l'occurrence, exemple pardon, Ambassi, tanga longwe kuna a sopi ba platé, mais yo longwe o como sopa ba plat. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ngai na sopi ba plat na bango te. Bangonde bake ko luka vi na nga privé. Bangonde yo moni bien que soki tozalaki et puis ngai na lobby, tu sais les fanatiques. Ba fanatiques baza ba fan. Baye ba makambo na biso privé te, c'est impossible. Mais soko moni fanatique akomo yeba makambo ya vie na yo privé. Ça veut dire nini? Ça veut dire batu baye ko betela bango. Batu baye ko betela bango. Alors batu na baye ko betela bango, baye ko betela bango na intérêt nini? Po tozana makambo ya musique. Yo kanti lelo soko fingi ngai kadogo. Ndeki osai nini? O humilie nga, mais non. O rappele nga kaka ki non, tu es un guerrier. Yozo kansa, o humilie ngai. Non. C'est ça qu'on appelle l'humilité procède de la gloire. O humilie nga te. O lobinde na batuke, celui-là, c'est un guerrier. Parce qu'un Kadogo, Moutoutou, avant dans le Congo, à Koli na Congo, Tabotama na Congo, Aébi, qu'est-ce qui veut dire un Kadogo? Un Kadogo, ce sont des enfants, adolescents, qui sont venus avec Laurent Désiré Kabila, au Babengana Mobutu. Ils ont chassé la dictature vers les années 97. Lelo Kutu, et c'est un mingi pour na rotala que campagne ya Kikadogo zonga armée sala boye déserteur makambe belé kotanga trop combat Kikadogo wana et ko sala batu kaka nde baza batu balandaka biso batu basepeli na histoire kaka ya combat Kikadogo balingi baeba qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais Kadogo? Comment tu es devenu? Qu'est-ce que tu as fait pendant que tu étais Kadogo? Donc lelo o na olobanayo nazuna batu oyo balingi ba koma livre nangai. De Kadogo lelo to retenir ango pour na bato ba yebite eza ba enfant mineur adolescent o bayaki na Laurent Désiré Kabila pour na bobenga na pouvoir o ezaki en place pouvoir dictatorial. C'est ça? Oui. OK. Donc lelo oyo publicité na bango ba salelinga tellement parce que na monana no oyebike et le reste là n'a pas si na kulutu nanga mais fali pour panda zawana il faut azakutu ne sengo à découvrir que batunae basala la campagne na été parce que talaka ka niveau ya campagne au basali yanga et l'équipe campagne à Lyon et l'équipe campagne à Bordeaux et l'équipe campagne à Italie et l'équipe campagne à Belgique et que boma des concerts à stade. Et puis des concerts on peut à stade babi à une date ultérieure. Net c'est ça, mais bah on peut sa date. N'a pas sur exemple. Donc batu oyo via kamsaka balobela gaye te. Vient nanyo. Vient nanga il fallait pour pas. Ah yo ti le lozaka vient na yo. Te ngana ngana o kabwani déjà yo to sopa boy. Agotika mukolo papa. Guerre ou guerre te. Ah, on le voit par rapport à âge. Il y a âge. Par rapport il y a
Na quand tu le par rapport que Orozonga pe kuna za vie na yo bongisa. Na Orozonga ngana yebiso ke na Orozonga kuna banda kutu nazala pembeni na ye na miliesa na milati sana misala nyo sko Orozonga na Orozongelani. Bon yo pendant 4 ans no fanda ka boyo zo milesa yo. Souple bo benga ngate na sala live s'il vous plaît. Donc on a milesa yo moko me fandi pendant 4 ans. Na yebiso ok. Na vie ezalaka na ba makambu nango lelo oyo obenga ngate na sana live s'il vous plaît lelo oyo makambu ngo etei ngai makambu etei ngai parce que omoni ba rêve oyo kulutu nanga aigle apesaka bato eza ba rêve moko jamais kozalaka réaliser. Donc na musika soko zotala e ozoloba non il fait rêver les gens. Mais soko approcher au monake rien à voir. Au moni bango bazwaka opportunité moko Koffi Olomide a fait rêver les gens. Mais na suka nango to mona yango ndenge Koffi Olomide asala nyonso pona mokili eyeba ki e Fally Ipupa. Est-ce que une question par rapport à point nde Koffi asala ke mokili eyeba Fally ndenge ozala na Fally ezalaka ba musicien Fally nde ba se néglige pour ke ba yeba na ou Fally na volonté osala à sincère o Koffi asala pour na été pas ba musicien na ye azala jamais. Vous savez c'est quelqu'un omoni déjà, eza passi, tant que la dictature, ils a la rappelé un vilain défaut, eza infraction. Très bien. Pour Nanine, tant que tu n'as Fally, azali pas Koffi Olomide, azo ba opportunité nyo sur la vie. Très bien. Ozo sentir que leader azo pousser moutou. On comprend? Mais tant que y a sali ligablo nae pona à prévenir déjà bandeko basala kana yeke oza bor na ngai bozaka ba simple bateau ayebisi bango ni nangeza ka orchestre été eza groupe d'accompagnement. OK. Bon, atelier à l'Obaranini pour y avoir chef d'orchestre et non chef d'accompagnement. Au gros chef d'orchestre, il faut bien chef d'accompagnement parce que on a un groupe d'accompagnement. Voilà. Alors, on a un groupe d'accompagnement. Le lot Fachi Béton, Nayoka ki balua moko bimi awa. Merci encore une fois, félicitations à Papa Nabiso, ministre Constant Moutamba. Ngana obenge Moïse. Ministre de la Justice. Merci Naye pour Nayoki balua et bimi ya kolobake. Société mokote étrangère et koki kozwa batu. Nous avons sali plus de une année. Botikala ko engagé été. Voilà balua sika. Imagine. La société en wapi. Mais il y a na zolo bana ok. Na monde entier nan. Tika ko tata société tiko sala publicité ba société bato mais na monde entier na mukili. Yo bakali nengoza awa na poto. Oyebi yango ke na stage ezaka payant. Oui oui. Merci. Na stage ezaka payant. Ba société en wapi tchasa ka ba magasin wanati. Vela na nona ibisa tika makamba kisasa. Ah ok. Poto awa na formation ezalaka payant. Pour tout na biso alobi azalaka susu misaki sasa te il azaka national. Nani? Mais Fally Ipupa. Bongo stade en wanga ndo beta wapi? Mais na lobby na yo. À Pointe-Noire. Na lobby na yo, il y a lobby ke yazalaka aza star international. Aza ndenge to mona ba maître Gims awa. Yenta yepsa abi no bongo. Mais oh. Ah, c'est que fala tonga Gims neboye. Na ebisi ok. Lelo oyo awa.
na groupe na etangela ngai concert nini oyo kulutu nanga fali banda carrière na ye abimisa ba artiste atikela bango ata 30 minutes bango na bango basala ba spectacle ba mi présenter abimisa moko lui il s'appelle oyebina talaka na kangana ba concert à Kofi lui il s'appelle Jeko Bourrompela Jeko Bourro applaudissez Bourrompela yi. Et puis nous t'appelle le colombo. Là papa, tika na na kotika la fil d'idée na yo. Nous t'appelle le colombo pesa faire na wata. Ba présenter ba musicien. Donc ozomo na tozota na concert, papa na mike, ozota la Jeko Bourrompela yi. Après si patron na ba merci azu micro a 10 000 libosa podium. Mugolo dadi zengele liza bolomwe mama liza bolomwe ala magigi de maragi papa batu baye biko yemba na eloko ngo baye talaka ka ba magigi elobini mais oyemba ka bien de boy oyemba lo ka Bourrompela na episode ba o kama pena abimisi lui il s'appelle DiCaprio fali ipupa applaudissez pour abimi yé pas zuya mama lia katanga ba tu applaudissez ozomona ke formation mutozo tindika ba yibana parce qu'il les aime avec un cœur en or. Grand frère Kofi Olomide, là où tu es, coup de chapeau à toi. Vous savez, moi quand j'ai commencé à faire la musique, à la base la musique c'était quelque chose qui devrait effacer mon passé. Ah, grand frère, t'es papa, il a fallu yaya, Kofi pe yaya. Il vient à ngai dans la lobby bon parce que à chaque fois na ben rave na papa on a bota yo tete a papa wala penga papa Kofi parce que na musique papa za la raté ya za raté za ko na armée tout tika na tout le bataille légende en tout cas légende Kofi Olomide très bien en tout cas coup de chapeau na o nyoso yo sala mais yo merci la légende d'Agile Piana na o Zela papa s'il te plaît quand tu as son aloba coup de chapeau na kulutu jibe piana coup de chapeau na le grand formateur Werason lelo oyo omona kateke musique na biso nyonso ezaka ya bana wenge Izaka ya bana wenge pona nini parce que les gens de la biso Kofi Olomide abimisa batutu mais ko bimisa ya bimisi batu na famille ata bobotami 100 bakali izala kaka na sauveur moko izala kaka na moko oya ko benda baninga nyoso ouais na libota oyoka penake vena biso na zaka na poto mikolo azobengisa kade na biso wana ya suka abengisi pe petit sœur na biso abengisi donc ozomona likona famille azala kaka mais lelo oyo yebisa ngai quand on parle de Fally Ipupa nazo tala lelo oyebi ke lelo tango envoûtement na bango elongwe na vinanga na komo tala siko musique na angle moko ya professionnel lelo na otala bonabi est-ce que vraiment bateau yo baleka pena na TV bazo manquer Kofi Olomide respect ba manquer la Kofi Olomide respect na conteste nini parce que mais yonde foye bango parce que uti kuna zela papa na zo mituna na mituna ba question na conteste ni parce que nazo tala parcours musical ya ba artiste mboka na biso nanu na miti à côté ya ba kulutu na biso ba marquer le temps na lobi me bango ba sali nini
babimisi déjà nani oya sali nini. La continuité là, la continuité est où? C'est quoi l'avenir de la musique congolaise demain? Vous comprenez? Par contre, kulutu na biso oyo baza en pouvoir lelo oyo cultiver plus haine, cultiver plus la jalousie, l'arrogance, cultiver le côté. Yebisa ngai ndeka ko lobi ke tangela ngai musicien moko ya Fali oyo yo yebi bakali oyo akoki ko longwa na Kisasa akebeta na Bidja ye moko azate otangela ngai musicien moko ya Fali Ipupa oyo ayebani atana na balabala ya na kekutu musika atana balabala moko na Sénégal azate yango yoro zoki ne ba Sénégal ango ogolo batana barumbu komina Kinshasa te. Donc pona koloba na yo ke alors c'est quoi to bomanela pona nini to ko bomana te to za la bomoko to za ba artiste mboka moko to za la bomoko. L'unité nationale existait vraiment. Ce qui bolingi te biso baleki oyo tozana sena bino to manqué bino ba yaya respect bino pe botika na ko manqué ba papa respect. Parce que exemple on est ko pas na bino. Metango yo omi bengi numéro 1 ya miziki. Faut bato baza faible ndé ba attaquer mais même ata bato na ba faible ba attaquer yo otala bango yo kutoko yende na maloba malamu parce que oyebi oyo zali mais ya kotinda batu na yo mutu ya makasi kotinda batu na yo numéro 1 ozana mutu wana bezo tindela l'échec mbatu te. Bakalinga na yebi ke na prêtre na ki etindela mutu moko faible boye bato na ndenge na yesko na keso place wana yoro tango bando tinda yo parce que outi na empire du mal o dénigrer ba Kofi ba frère ba héritier ba inosbi. C'était quoi ton assurance ou ozalaka récompenser ou ozalaki juste rassurer que ce na sali yango retour nanga e ozala boy ngai na ba vie nanga wana nyoso moko moko ezalaka na le passé tozaki na ba antécédent na ba antécédent na biso personnel au monanga jamais na yaki na ndenge na zaboye ndenge banda makambo ebimi yodo yoka makambo yo yorobo ndenge salameli awa ndenge salami na kulutu na Fali do yoka makambo boye salama na kulutu na Kofi jamais de jour ka makambo boye salama na kulutu na Wera jamais pona ni kaka e salami e pa kulutu na Fali ngai tangu nazalaki mécontent ya kulutu na ngai Weranson tangu nazalaka mécontent na ye pona makambo mbongo malgré nyonso na lobaka pona makambo mbongo parce que zaki mbongo nde esangisaki biso tangu mbongo ekaboli biso malgré ma mécontentement nyonso na lobaka ezalaka na mukolo moko te na mona Weranson atinda Sankara parce que bouche autorisée ne ya Sankara. La kisanga vidéo moko autant yoka ke yo rona vene wera babebani la kisanga vidéo moko mona ki Sankara keko ko banda ko finganga kadogo des hectares mandia ingrat la kisanga vidéo moko ezate tangu na bebani na kulutu na ngai Kofi Olomide la kisanga vidéo moko oyo omoni
Kofi atindi pena bato no bofinga ye et puis atindi bato le mususu bomoni ata na baboite na babalabala bobundisa ye lakisanga ta vidéo moko ezati Kofi bajana zala nango te. donc ozomona ke na ke kutu musika te cousin na nga moko faire egola Wala pe akuza faire un peu à solo hein. Oh na lobino ke la kisanga place moko ngana kutana kina nanti mukolo na silika kinabi si faire apekisa garde corps nae bilanga makofi tukutana kina na garde midi so garde milite ngana telemi na master na nga mon ami d'enfance master na nga kelasi Black de Witz Leka Bernard de Witz tozo solo la yekuta kamwa amona ndenge babilanga makofi na bato bakina bango bazo ganga kana musika mais ekoma kiteke omoni bango baleki na nini omoni bango baleki soki wapi omoni bango bayaki po bakoza pe na plein droit parce que tango wana nazana na guerre na bango bakoza na plein droit mais na monaki bazolo bana musika esuki ka wana. Donc c'est pour dire que c'est ça la musique. Mais yo, mouto ngako tuna servir ko le kabatouana nyoso. Ezalaki pona nini? Ezalaki pona aebike yorobo. Azana droit ya koloba sur Kofi parce que fait na biso mopa amela ela. Azana droit koloba sur Wera, vena biso Wera amela ela. On a droit le basir faire et pour faire à Mela et là. Alors faiblesse nyoso ya ngwana. Alors comme Yorobo a droit ya goloba donc ceux qui côté ici Yorobo ba vaccin à biso et go diembe la likolo ya makambo wana ça veut dire que on a ba facilité à ko takaka bango ya ko charger ka bango. Mais sauf que quand j'ai compris que j'étais utilisé nabi non bato ekutu bamelanga mbongo bakenda na guerre wana te na yo muto ngai na servir yo ke